BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Et voilà, si la Bissalo Bekam, on a besoin de célébrer trophée naïe. En tout cas, coup de chapeau à toi, Mam Sila Bissalo, la maman des Abakouk. Et on a occupé sa Zambie. Na kama ebisanga balobi Sila Bissalo asambela kandenga bozomo na ye wana oko imaginer te. Na yoka batu ba yebisanga. Yango réseau oyo mutu na mutu ayebi nde asala makambo na ye. Soko lobi olanda mutu okoki koya ko se retrouver na cimetière na Kunda. Mutu na mutu asala ndenge na ye asala alliance na Nzambe. Bino lelo bomona ka Sila Bissalo azwi ba trophée asala ba filme ezo yokana azozwa ba trophée patati patata mais boyebi alliance ni asala na Nzambe na ete boyebi te alamuka nini po asambela parce que dans les réseaux sociaux oyo mutu na mutu azala ndenge na travaillaka eza batu musu bakenda ba sokola bango eza na batu musu bakende pa banganga kisi mutu na mutu azana ndenge na ye azula succès na ye eza batu musu succès na ye eza mabolongo mutu musu succès na ye eza ka po akaba mingi aliaka na babola na ba orphelin donc na mutu ana grâce na ye et lelo to moni Sila Bissalo ngana loba Sila a mérité parce que elle a bossé, elle a travaillé acha corps et âme na musala zo sala eza passion na ye eza passion na ye et lelo to moni lelo a mérité faut kumisa Nzambe. Oui, il faut vraiment te féliciter et coup de chapeau une fois de plus à Sila Bissalo. Babakou, si vous êtes là, manifestez-vous. Bo sunga Sila, quand na ba commentaire te, quand na kokumisa te, bo sungé toujours na ba prière. Parce que ceux qui ont mutu moko, ba tuyo so ba komo chelo miso. Ba tak pe zalaka hein. Dans les réseaux sociaux, oh, il y a des sorciers et des sorcières. Il faut boyer bango. Mutu mususu boye. A ose lora be mission au finga. Na physique boye. Spirituellement, azan chor. Azan doka chor. Bosambela pe pona Sila. Pona mams na bino. Bosambela pona ye. Zamba sunga ye. Parce que biloko eza battle, hein. Eza vraiment combat na ba réseaux sociaux o. Eza loko la toza na wenze tote ka biloko. Siko so mutu akoti wenze, aluka pona ti. Soki mutu azwi biloko na yo, asomba biloko na yo. Eza ka chance na faveur en Nzambe, na grâce en Nzambe. Parce que biloko eza ebele. Soka lobi pona ya yo to ya somba, eza ka po Nzambe permettre. Lelo Sila Bissalo aye na trophée na Congo. Na sala ki émission mo na moi na lobi Sila a mérité ba yamba ya ata na gouvernement ministère ya culture ba yamba Sila Bissalo batika na ba aventure na bango. Eza ba sport mususu kuta eza ata na mutu na makolote. Mais au moins na ba yamba bango ku ne pas ministre ba bimisa ba mbongo ebele ba pesa bango. E bongo théâtre art. Tout le monde a ba Nigeria gouvernement na bango a soutenir bango hein. Et ça ba acteur o baza na gouvernement de futa bango na Nollywood wana gouvernement de s'occuper na bango ba na carte baza reconnu mais o ya biso na Congo ya biso awa na Congo ezali boni soki muto asali honneur à mboka au bon voyons voir hein peut-être ba oyambaye na mona ki dernièrement awa Karine Pala ba pesa ki trophée ya la bossa ni komba trophée ba pesa ki ya femme je sais pas so femme I don't know I forgot et qui minga vraiment na moto mais na moni président de la République a pesa et trophée mais na mona ba passer la émission te or ese loko ya ko encourager artiste
akuta na président parce que kokuta na wana eza déjà ekoti déjà na CV na ye à cause appel à ma connaissance na présidence à cause appel dossier asa actrice asa pe modéliste et on sala vraiment bientôt on a lelo ba comédien beaucoup typé na gouvernement na occupé papa Lombe et pas au postile oui c'est une bonne chose et loko tozo luka yangwana ba acteur comédien ba comédienne beaucoup tapé na gouvernement na présidence bo sala pe politique bo avancer ne souci na biso awa boy binga naza toujours au milieu du village naza toujours du côté de la vérité oui et loko tozo luka pe yango théâtre na biso ekele to tika koza terre à terre tous la trop Congo trop ba polémique te tout monde ba Nigérien on est bolubaka bat balubaka théâtre na biso ba tunyoso ba komi na théâtre boko ta na Nigeria na ba chaîne na bango boko mona ba film eza ba chaîne ba YouTube po ba pe mi ba koika na YouTube hein bazara na kala osali film faut ko luka muto koteka mais lelo oyo osana tina te ke no ba somba film salaka chaîne na YouTube na salaka ke loko no kitoko préparer ka marchandise na parce que ba film o basaka c'est la marchandise pour ce que te kami lelo etalami mbongo kotisa te yango mona basalaka ngo ba osala corps et âme ngana ba film ya Sila Bisalo eloko e marquant na ba film ne eza si la l'ivoirienne na c'est trop tard oh asa ne ba film oui eza kitoko menga c'est longa o e marquant vraiment na mona que Sila a joué surtout ya Sila l'ivoirienne wana je me suis dit est-ce que afin d'aka trop na ba ivoirienne pour incarner rôle hein? Incarner rôle wana bien en plus Sila aza mutu moko nga na benga ke Coca-Cola moi je suis pas Bakouk nazala nga Bakouk te moi je parle de tout le monde mais ce qui mutu asalaka malamu il faut encourager Sila aza na capacité ya ko interpréter ba rôle nyonso oui on nga na mona je n'ai pas dit que à l'équipe batu nyonso na Congo na rejouer non je n'ai pas dit ça parce que mutu na mutu aza na particularité na ye si la rôle na ye soka koti na kati scène alinga elala te aza toujours chocho oui on a particularité na ye ah ya alinga scène et vivre wana ye donc je n'ai pas dit que si la l'équipe batu nyonso na Congo na jouer non ils appellent batu musu ba jouer makasi mais ba yebanité mais aussi la salaka aza unique à son genre aza na fingerprint na ye parmi ba film auto sala oui nayebi que c'est pas tout le monde o akontima Sila bato ba koboya ye ba ozala kaka mais ce qui est vrai si la sala asala au fait atika empreinte na théâtre congolais aza toujours donc atika empreinte aso continuer ko tika empreinte ngana benga ke Coca-Cola biso to koli bandaka la to ba mike to ka ba Sila ba Irsil to bando kola ba kombol to ndo kango tozo kango tozo kola mais ti lelo bazaka bazo continuer basa ba to ko féliciter ko encourager ceux qui ont na mboka musu net na ba Nollywood kuna me ba somba ba mapangu je n'ai pas dit que non ba mapangu te ba somba ba villa ba tonga ba niveau parce que gouvernement na bango e tchaka mbongo anje ce que le bi que non muta produit ba nadia bango ba tchaka mbongo anje yango mona ba rit kadiro ba comme ba millionnaire ba nini oyo ba o nani ba Yvonne Nelson ba Messi Johnson ba Fiona ni ba Fiona yona linga makasio ba Jackie Apia un millionnaire hein abandaka na film abandi na film après quelque temps à cause de ma business na aza millionnaire aza parmi ba femmes millionnaires d'Afrique mais abandana na film le peut on a posé ba Sila ba Belleville bato bazo mata na théâtre lelo théâtre sur kate ba koma ba entrepreneur ya minene à part film baza pe na ba entreprise e fanda totanga bon parmi basi ya minene na kin na Congo na biso et là toza ngo posa ya ngwana
En tout cas, bah avancer. Tous en a ça vraiment, bah star na biso, bah kende liboso, bah percer. Si la Bissalo, en tout cas une fois de plus, félicitations avec ton équipe technique. Enjoy your day. CP là, ceux qui vont kata gâteau, ceux qui vont panza, vont mela champagne, vont mela. Bah bakou que l'on a enseigné kaka, vont prier pour naïe, parce qu'il y a des attaques par-ci par-là. On est engagé hein. Eh bah tout le monde yo au moni bah toi génération ainsi là. Yo kasi la génération là zaka yena irsil. Te bah zebele bah mulongo. Mais bah yo kana te poani. Bah zaka bah ozela bah benga ba ona ba njonjing. Bah yo kana te poani. Eza likambo ata mutu, eza pe likambo étoile. Moi je dis souvent au mon étoile likolo awa. Bétoile les ebele. Mais ça la dimension mon côté. Engenga kape ndenge moko te. Na génération asil bazé belé, pe ba continuer ko sa théâtre, baza e belé. Mais pourquoi yaka nda comme leader? Et c'est le cambo étoile. En plus étoile ngo za muto misala ka te nzambe ne muto pona. Yango soko za la privée de Dieu, oza l'élu de Dieu. Yango faut kumisa nzambe. Franchement je vous dis. Et longa na senga na bino lisa baku, bo prier pour na sila. Na ba prière na bino. Bamba swe koma yo kasi batu kombi ba sepeli batu ba ko sepela na bango te mutu muso ko sepela na munoko mais na motema anyongi oui onyonga poteka pourquoi kaye elonya spécial zanango kuta yeba kuko jouer te tala kutu akatela batu mangala tala kutu aza orgueilleuse akipaka batu te batabana nani nanana yo il y a des choses mais ce qu'on bino so bo prier pour na ça va protéger. Parce que moi, ma fan naïe, et ça le rôle là, boza famille naïe, deuxième famille naïe, famille artistique, boza famille naïe. Et bon, le barassi là, les abakouk, vous êtes là, na motema. Vite de le babo, quel a qui mbasso, hein? Tu habites mbasso, ne outaki na famille, na ba connaissance, na ba collègue, tu habites. For anything can happen. Moutoumso koya na tournage wana, bile bon le roi, aïe. Aye ko tourner or motoye na mission na eza ko détruire mission na eza ke na glisser les mots loko na kati comme ça succès en ici là et il faut faire attention pour niveau RE mataboy combat peso kende ko bakisama si là you must be careful oui to bo ite succès zanango mambo eza bien mais et loko diable a planifié au yébité. Yo ozomona que no ozomata zala très prudente. Na ba tournage na kolia pour mutu musu yo ko invité aya ko jouer. Bo solo la kapé bien boseka ka mena motema peut-être alingaka ote. Na motema na ye peut-être alukaka occasion moko boy avoir yo. Yango mona mutu soko akomi na mbongo a changer ka milieu, a changer ka environnement. A changé avec camarade. Batumi ba koma ko bengo osa orgueilleuse. Oh la kisani non. Et ça pour éviter babilo quoi boy. Pour ceux qui déjà comme na succès ou comme na notoriété, anything can happen. Ba ko utiliser moto yo benga camarade connaissance. Moto za close na ye. Nde moto ba ko utiliser. Yango yo kake bachela ke poison te bachela ke poison e pa ya nani. Yo kasi lo kwa mutoko uta libanda te ba utiliser ka bato bazaka pembeni wana yango en tout cas soki ba ko benga orgueilleuse maman nandimi bate la vie na yo parce que si la Bissalo jusque là au botina nouté au balité à part théâtre tu as ta vie privée na wi ke conseil bo partager et comme là tu as ta vie il faut pour bota il faut pour bala mais si ko kolukate mutu moko boye kaka na sentiment aya okata yo vie po ba ko utiliser ka bato yo benga na tournage wana yango sekisa na o bato boza la bien na bato oui o benga bango ba ya ko soutenir musala na yo o futa bango mbongo mais à la prudente avant ko pe ko benga bato na ba tournage na yo wana ko tia bato ba rôle prends le temps de prier si tu le fais oui c'est une bonne chose to komisi nzambe soko sa lango Nzambe, Nzambe, est-ce que bateau n'a choisi? Bon, mais il problème té. En plus, il faut prendre le temps de prier. Autour Nzambe, à l'ongolo bateau baroye la yo. En fait, je peux dire comment.
bato bakozala bakobendela o malheur na vie te bato bazala ba Jonas a vie na ote moto mosusu obenga na film or que ça Jonas akosala mabe aye pa tona sekisi yo me na sima kinini atongi me na singa na sima nini aolingelo boule. Donc yango il faut faire très attention. Oui, succès zali ba trophée zali, c'est pas tout le monde d'ailleurs c'est pas un succès na yo. Moto nyonso ta kolinga amonaka la façon dont si la mata yeka kayeka po ya zanani. Osata spécial pété. Ezaka grâce à Nzambe nde esali nini et localiser yo. Yango faites attention. Ba trophée wana oui, eza loko moko etikali na histoire. Lelo babenga si la bisalo international. Si la bisalo babenga ye partout parce que au côté déjà dans le monde anglophone malgré c'est pas tout le monde de bakoye ba mbala moko mais quand même bayebi que non si la bisalo moko azalaka. Mais ce n'est pas dire que non au côté dans le monde international mbala moko. Ça là lisusu ba fort. Tout le monde ba film qui toko ça la biso ba traduction faisala. Oko font la ta chaîne moko YouTube te bossa la ta si la bisalo French. Des films y a si la bisalo en français parce que ba idée ça bien concept ba film na eza kitoko mais ba tout musu baza limité pourquoi parce que eza na lingala moto musu linga biso ko to sala ba émission na lingala mais to mona ba commentaire bino siko bozolo ba lingala mais siko biso to comprendre ni to za ba abonné mais tellement to na communauté oh ba to so ba lo ba lingala. Et quelque part au monde, ba biso to zappé limité pour to percer te. Ba film en français, to ba émission en français et en anglais, bon monde les arabes plus de views par rapport à bilo to sa na lingala parce que to za local. Donc si la bisalo bimisa ba film no elongwa local, elongwa ka na biso ba congolais to consommer ango. To na posa pe ki to occuper na end. To mo pe ba ota la film ya si la bisalo. Et c'est impossible hein? C'est impossible. Ils vont Nigeria balobaka anglais. Mais pourquoi? Bah comme ils interpréter ba film en français. Rit ka dire yewana. Ana mbongo a millionnaire la fille. Asa millionnaire ba film les autres la mazana 1 million de vues, pas même une année, pas même 2 ans. 1 million d'abonnés, plus de 1 million. Ba film les autres ba 13 millions. Mais atali azimela bi non aucun de boy faut na kota pe na communauté ya France communauté France ya français quoi atali boy afungoli chaîne na chaîne ya ba film français mais les lors ça la mbongo aoli en anglais aoli pe na français également pe na biso ba actrice na biso bon ça la bon pour comme international bon on a niveau local ba théâtre ma boki bani etra biloko akala. Pour bosser la film na bino bien, ba caméra eza kitoko, ba casting eza bien donc eza bien. Malgré ça professionnel à 100% te ne tout le monde a vraiment na ba professionnalisme oui qui congolise eza nan mais donc tout le monde a évolution par rapport ya ba film ya kala. Mais ce que bossa l'effort est percé. Et aussi la bisalo oui, ba voter na Ziko Award. C'est une bonne chose. Comme on a déjà nanzela au lingo tchali kolosko à niveau international pendant on compte à 100% oui yeah il faut qu'on se le dise au continent nous au linga vraiment au meka mais ce manager nous a makasi yene muto osala ke au kotiso bwana mbongo bo futi manager soit billet kebe na tour na Nigeria obeti tour na Nigeria luka contact ce qui s'agit bo futata ba mbongo bo lueta actrice moko na Nigeria ya makasi. Bozo mbongo bomengo na bino nyonso bochango anje. En tout cas si la bisalo fit Riti Kadiri, si la bisalo fit Jackie Apia, si la bisalo fit bazawa nebele. Oui, c'est une bonne chose. Toke kuna na Côte d'Ivoire, tozongi kuna na Cameroun, toke kuna na Gabon, tozongi kuna oui. Voilà. Et l'autre tozana pour ça nango nde yango wana. Nazo pesa exemple ya Gomez. Na ebité biso communauté congolaise to sala mamna sentiment. Donc sentiment on na longola mbuma sentiment. Na sala ngote sentiment moko. Na sala ngote. Gomez wana obato be bazo finga ngombeze. Ba obenge ngombeze. Ote ngombeze wana na Hollywood. Mama. Omoni ba view oyo Gomez azanango.
communauté au Gomez azo gagné pour jouer ba film na anglais. Et ça ndenge monté na ba film ba Belleville na ba sila. Wana na yo sabino vérité, je sais que et soit bino mais c'est la vérité. Pour lelo moi ça na kobeta 1 million de views na ba film ne kandenga ça na anglais wana. Pour nini ils en anglais. Ils en communauté mususu. To moni ça ba featuring na ba Chukuma. Chukuma na ba bino boko boya Chukuma te. Ba Chukuma wana asala kwa ki peka te. Ba Chukuma ba sala succès biso dona ba mike na ba 2000 ça ba 2000 comme ba 2002 ba 2001 ba sala ba succès ba zana ba mbongo na communauté na bango. Ba sala ba succès. Mais aoluka ata komi na ba niveau ya likolo te mais aoluka asala ba featuring ne fiske na ba Nigeria parce que ba star wazo sana ba featuring wana ba zape na ba fan na bango. Ba osala nini te tomoni Chukuma wana tika totala. Tomoni wana mususu wana mwana na muke wana komone zara na mwana mkuso wana babia kokana Irsil Makasi. Akona pena Rit Kadiri. Komone na bosali mwana na ya aza 14 ans si je me trompe pas. Asa pena ba fan na et pas ça la succès lelo. Alors ça en tout cas mana Nigeria mwana wana azo cartonné surtout à jouer mingi pas Uche Bunabo. Plateforme ya munene bon chaque semaine bazorana film et sika bon ba ken États-Unis ba ke ça ba tournage au moni que non aluka visibilité et loko pe si les fois ça là aluka visibilité oui si la l'ivoirien tobo était et cartonaki oui a joué qui très kitoko mais il a fallu associer pe acteur ivoirien ata moko wa yeba na elinga ke ça de sous mama na kitoko. Elinge bendele visibilité, elinge bendele ba abonné pe ba Côte d'Ivoire. Oui, malgré wane les kanaki basa qui entre bango ba congolais, oui, c'est une bonne chose. Ce qui peut associaka acteur il y a Côte d'Ivoire, elinge ça la peut bien. Et donc aussi les faux ça là tu as l'argent. Luka featuring. Ce qui a été au invité ba acteur ya mboka libanda na ebité ba payer zebele. Oyo ko sepena bango. Oui. Tout le monde a fallu poupa. Basa ba featuring na ba Arkeli. Bolingo yebisa que non Arkeli ayaki na Congo na ayo luka fali poupa. To ba star nyonso oyo ba Koffi Olomide basara na bango. Koffi Olomide to mona ya sala featuring na Diamond. Diamond ayako luka e. Mais yende ayakenda luka e pourquoi? Parce que Alingi a gagné pe communauté tanzanienne. Pas Diamond à Tanzanien. Pour le leçon que na Tanzanie babeta Koffi Olomide abatale feat Diamond oui et baksa implice pour so lobi o misala ki ngana star na Congo te pour si là bozana ba niveau ya ba star mais na kin na communauté Congo bozana local siko to na posa na bino bon mata et loko ko sala manager il faut za makasi oui si la zamo moi si peut-être à ko tambola te. Pour preuve, tout le monde na Zikomo Award, manager nde akeko représenter l'artiste. Ce qui pèse à bon manager, te kende yo kende na Gabon, yo kuna kende na Côte d'Ivoire. Et manager soko silisi kende a kende ka ne fiske koluka ba contact. To vandi be pou si la bisala na déjà ki api yako, ba ça la filmer. Bobi niveau si la bisala remata. Parce que Japi api wana presque ba yebie partout hein. Aza vraiment na ba fan aza na communauté. Aza bien za ganayen. Vous comprendre? Et loko toza nango posa yango wana. Parce que nga vraiment ce qui n'est que en fait n'est que on nazo loba oui. Bino ba kouk ce boza awa bande konangai n'est que bolinga kana kumisa artiste na bino si la oui mais photo lo barape vérité pour esani esungaye oui si la za munene na communauté congolaise mais na international nano kangite de pour ça toza nango yangwana présence à manager wana ezalaka ya fantaisie te ne tomoni lelo trophée zwami lobi peto mona film munene production munene ya libanda mboka et osala bien pour toi na pour ça que non Omeka ndo banjo matabwe sila mataka kaka akende world. De fois ana communauté moko ya bien lenda azala na bateau bakoza toujours wana pona ko pesi ba conseil pe ba idée ya bien. Pour ce ko sana bateau po yo moko koza limité. Mais ce ko sana bateau moko te sila bisalu oli sala bwe.
omoni esa nini ekoede yo. En tout cas, je vous aime bien, je vous adore. Partagez la vidéo, aimez et commentez. Bisous et bye, à la prochaine.